Edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo ah yo 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 panja sango ya Congo edino image panja sitoyo yo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panza sango ya Congo, edino imanje, bolanda yango, po yango zana makambo ya solo, utaka na source. Edino imanje papa, edino imanje, ye aswaka, tina source, ata fin fond. Tour du monde. Edino image Panda sango bilili Yekola koloba vérité mama Bambo makiadi frankwa lobaka solo Mobuki Babi Moussama Komikousse, Babi Laurent Paul la Thérèse Azad devant Global PM Express. Babi surtout na Kata France, Babi Europe Mobimba, mais Minka à Paris. Donc Global Express na Kata Château Rouge. Babi agence Oyo, eza pona bakoli tout, muto tout azana posa ya otinda bakoli na ye, azana posa ya kwa ya otinda bakoli na ye, boko pona na banga mutuka. Babi agence Oyo Global Express Babi Global Express Global PM Express donc Babi agence ya ezana Kinshasa Brazzaville Angola agence Oyo Simbi Masolo na kata Paris balobi Europe Mobimba donc Europe Mobimba ba musicien tout Europe ba comédien tout Europe agence Oyo Simbi bango eza Global PM Express Babi envoi de vos véhicules conteneurs colis courrier et destination de l'Afrique donc Babi agence Oyo et Simbi Masolo Global Express Babi nulle part ailleurs Nakata Château Rouge avenue Ezamoko 25 rue de Léon 75 018 Paris téléphone Nabango Ezali 01 44 92 82 85 donc deuxième numéro Nabango 06 52 56 67 16 Babi métro Château Rouge donc agence O Simbi Masolo Balobi Global PM Express envoi de vos colis envoi de véhicules de vos courriers donc tout Babi sur le motindango ba comédien ba artiste musicien tous les artistes il y a africain d'or Babi et agence et ça partout na Brazzaville na Kinshasa na Angola donc Babi a frère et ça na ndenge mukete ba foot sac tokos net na film merci beaucoup na za na émission na lelo na molai bino mo moni na oyambela bino ye na kati ya Global PM Express. Bonjour bandeko tout balandaka ngai bino moko mona kake azaki liboso ya Global PM Express donc Babi agence wa solo Simbi ba artiste comédien ba artiste musicien Babi Global PM Express donc agence moya ya ndenge mokete na Château Rouge donc na kati ya agence Global PM na yambeli bino mutu oboyebi na kombo ya papa Molai. Donc, Babi est derrière Bilili Namoni et d'une image Panja Sangwa Congo. Sans oublier, Bomoko Yamboka, Nabosa Nakate, JB de la presse, les caméras. On a évité son les plus beaux, bien les plus canaux d'Anvex. Donc, Babi JB d'Anvex. Nabosanité, Congo Yasika 1.com, Babi Dr Philippe Kisota. Kisoto, Johnny a une pelome à la taille de Jésus, Christelle Mombo, maman de Christelle, Yorki Badjoko les rangeurs, Pignol Maïkese, papa na double K, Nabosa Nakate, Falconek Bola, donc Fallon Bola, la combo de Souskake, donc Babi na habité sur le Bangondé, mais Fallon Bola de Paris, ma cousine privée, et Ratakate, Yambeli Bino, papa Molai, O Batutu Baïbaka, na combo ya Molai, na ba Congo wana, na ba groupe Salongo, na Monier, na kata groupe ya Global Express, Kande na équipe
pour la pub nanga na bi pena kanga Papa Molai na poser quelques questions pour na makamnae ya théâtre. Et là, on est au salon à la Global Express, place Laurent Mpala la Tigresse, avec se retrouver maman Faustine Mbongo, maman Abota Laurent Mpala la Tigresse. Nabo ça n'a côté mais c'est Hervé Ange mon frère, je t'aime beaucoup. Moïse Mayemba la lela bino ya trop wana bande konanga ya mutema. Bébé Paris mono ya Laurent Mpala la Tigresse sans oublier Global PM Express. Bonjour Papa Molai, bonsoir. Bonjour, bonsoir la Tigresse. Merci. Papa Molai, bandeko déjà bande kolanda yo, bande komona yo. On a annoncé émission là. Donc Papa Molai, to kucho na kati ya Global Express, ozo sandi na kati awa parce que ezaka moi question mo ya curiosité oko biso na kati ya Global Express ozo lukani. Non, en fait biso mikolo na Paris, to wagi na moi carence ya ba producteur. Mais Mokolo agence au Patrick Malouavengi a sollicité Kibiso, a lobby Nabiso, Tolemba Mossalate. Pour le moment, c'est lui qui tient l'affaire quoi. Donc à lobby ba production Nabiso Nyoso, Tometungisate, même ba envoie ba produit Nabiso na Kinshasa. Le Biso ba to Bomoko association nazo dirigée, il y a ba artistes et comédiens de l'étranger. To lotindara ba CD Nabiso ba DVD Nabiso na Kinshasa et sur le canal Nayango, c'est l'agence où s'occupe d'artistes, comédiens, vedettes, pour le moment. Ok, merci Papa Molai pour tout kende na lombango olobi ke Global Express eza pona ba comédien, surtout ka pona ba comédien ou pona ba artiste lokola ba Gibson Butukondolo, namona ka ba vie d'Elvis El Salsero, bazalaka a bazaba nandaku oyo namona ka ba El ba top a baba nandaku oyo namona ka ba Janify l'ombo ba comédien. Mais eza pona ba musicien pe c'est ça nani? Oui, tout le monde artiste nous sommes même ba peintre. OK. Donc moni mosala na bango vraiment ba comprendre que ba kotika bisote ba zo soutenir biso. Donc babi Global Express eza pona agence oyo pona vente de CD, donc ba musicien tout ba comédien ba musicien tout ba comédien nyonso o balingaka ki musana na bango etambola na ki sérieux etambola bien moto to azana besoin ya CD azana poso rotina ba voiture comme d'habitude colis courrier. Donc Global PM Express na Château Rouge. Donc babi eza agence pour tout le monde, ba musicien tout surtout nde eza pona ba artiste. Mais Papa Molai to kende moi lombango ndi baloba ngala tozonga ba biba na kin ba bitiango na sebe surtout bitiango likolo non surtout ba batali kolo et puis dans l'image moi makamoluke Laurent Mpala la Tigresse babi c'est la classe balobi Laurent Mpala la Tigresse Papa Molai auti ko ibisa biso ngala benga kai Papa Molai po aza papa alela la Tigresse ya trop zuwa te kanda te binomo boyebi babi la Tigresse ba artiste comédien vraiment balela ya trop ndé ko to sakana te surtout babi Alissa la surtout Molai ya ela bossa la raté donc babi balela la Tigresse na néo mkete la Tigresse azani ka bana mona ya ba comédien kwa kandi to lobaka to kuti Papa Molai na kati ya Global Express alobi ke eza agence moro pour na ba artiste mais ezaka uniquement pour na ba artiste mais c'est pour tout le monde donc pour na ba nyonso c'est pour tout le monde mais bango ne ba ça la promotion ya biso ba artiste ya RDC Global Express eza pour na promotion ya ba artiste comédien musicien il y a RDC Congo. Merci. Donc eza na sens wana merci beaucoup Papa Molai to kota moko na kati ya Mozindo ya makaba na baki na zongi na groupe salon na baki na zongi na groupe salon na zongi na Congo donc na zolo balingala to kota vraiment na Mozindo ya masolo ngo to kene mo lombango et ça la bien Papa Molai to moni yo metolito yeba Papa Molai azanani na ebité peut-être ici ba yamba yo na ba site mususu ou bien ba yamba na ba chaîne téléviseur mususu ou bien ba yamba yo na je sais pas donc na ngina yeba kaka Papa Molai azanani auti wapi abanda salon ndenge nini ponga la Tigresse na yebi Papa Molai vraiment bien te ponga la zana la génération na été ya mona linka na yeba Papa Molai babi la Tigresse azani mona génération te ya Papa Molai te mais asolo kana ba génération tout nga to na 100 ans
tokokota na génération na yo papa Molai na kati yo maloba te pardon tolito yeba vraiment carrière na yo obanda yango na nini malgré tout mabina koloba lingala bakanza mais nakota pe moi ba français et dino image pas ça ma Congo et ngai nzambe na ngala tigres bobo minga ye papa Molai à vous donc yebisa na ba fano balingaka yo carrière artistique na yo obanda yango koma groupe salon okotango ndenge nini po malelo Molai oza to yakuto na Global PM Express. Bon en fait awa na yeka pas sponsor nanga mais je voulais dire ceci carrière nanga bani moi musika na bana groupe salon côté na bana théâtre classique donc na M majuscule na dirija ki moment moko Molai mais na la kapeka lokwa moi musala tant na baninga nanga lokwa ba Maurice Kanda ba Kokonda Nkom ba Le Malumiango ba Idrissa Mwanza pour ma passer bango surtout baza photo yo ba masala ngo to bana bango théâtre solo wana oya makasi wana elenda bazalaka bon na bana na M majuscule après M majuscule na ke Ina après Ina na CC classe salon a récupéré ngai dans groupe salon a récupéré avec le feu mon directeur que j'aimais beaucoup mon feu directeur Chitengensana Mokolo Masolo na sepelaki na ngamingi to laki 4 to ndaka stage na classe tango CC classe na Ina ngai Suka Mabamba Jean Molai et puis Elombe Sukari Shuge et puis tozalaki na Mayamba et puis tozalaki na Kansa Manitou na biso 4 wana groupe salon sepelaki na biso après stage na biso puis na yeko tokozonga na Ina to si ba classe Chitengesa na biso bosi si place ezali yango ni nazongaki na RTNC na groupe salon tant na côté na groupe salongo baniatinga d'abord foko mbona kokodioko apesanga ko moko bizarre abelanga likwata papa likwata mais ningana kite kombo anesa kingonga na ngote mais mabo mengolo ko aza philosophe aza ma penseur ya makasi afanda lingi bula bia aniatinga ba moko Molai vous comprenez aniatinga comme Molai il est célèbre et puis comme Molai ezaki na PTT pourtant na groupe salongo yaki pe na PTT groupe salongo yaki déjà na bata danze kolekanga donc po bandi manga o tiebo boaki mais na sepela mingi na bana poto appui na bango elaki important bana poto vraiment bazongi saki vraiment le seba babité moi mobali wana place neza na groupe salongo le CBB tami bata groupe salongo pe le roi to dépend de mingi pe na poto malgré to na RTNC bata poto babité yé vraiment boza na e yo sala ki groupe salongo ndima nga na bundi pe na bundi na ko Molai c'est ça. Ok, merci beaucoup Papa Molai. Binomo bouti kolanda ba fani otu balinga ka Molai, ba otu balinga ka Laurent Mpala la tigresse moi ça m'a colonie poussé. Donc binoto bolinga ka maman la Paris, boki o Papa Molai à lobby. Donc abanda carrière na ye, moi expliquer nous soigner zate pour toujours kende nango vraiment na mokuse na invitation na bilinga la ngo bien na omeka. Na loki funa meka nyoso. Na loki kende nango mwana mokuse Papa Molai to kota vraiment le susu na mozindo ya masolo na biso. Na mona ki toujours kende mona lombango na mona ki na 40e anniversaire ya groupe Salongo oui. Mais yo tangi bakomba ba titengesa na nga yebi bango formate pona lobaki ngo bien ki naza mutu génération ya Papa Molai te mais nazo poser ba question o ya génération na ngate ponga na ko poser ba question même ya bakoko déjà balekaka po naza ezaka musala na ngai donc na mona ki otangi batitengesa na otangi ba mama bele ba mabo mengo ba kokodioko mais na kokoshi na yo komona ke groupe Salongo on dirait batu wana nyoso ndie bozaza suste bayoka na kate pe na yo kozonga lisusu na soirée ya 40e anniversaire ya groupe Salongo tozala ki wana na kati mais na ngana poser moi ba question mo boye ke on mena ba ke un jour na koyambela bino Papa Molai pe na yo kangai na Global Express en pleine publicité na ngai en plein spot nanga na yo komona Papa Molai yango na lobina mekano ko poser question oyo na mona ki na 40e anniversaire bango nyoso wana bazala kiti bato to utanga awa bazala kiti na ebité soki bazana na Europe ou bien bazana na poto parce que ezaka ka question oyo nga nazo tuna na part nanga pe na ebi quelques téléspectateurs bazolanda biso bango pe ba mi poser pe ba question wana na kati ya motema na bango soki na lingala motema ezala nini donc lingala ezala na motema ndeza lingala na kata cœur na bango c'est ça
bami poser une question na luka lingala bakanza donc bami peut-être bango pe va se poser la question wana ke bamona ki bato nyonso wana otangite na 40e anniversaire ya groupe Salongo kuna na Congo babi eyindaki na ndenga mukete mais ara na poto bamoni vraiment ke eyindaki vraiment te parce que quelques comédiens bazalaki te surtout mingi ya groupe Salongo bazalaki te à part ya banzonzing te baza banzonzing te à part au bande ko sala banzonzing c'est ça na bongisi. OK c'est bon en fait biso na poto awa ba oyo ba bengami ba comédien groupe Salongo be ba leki na nzela ya groupe Salongo bazali ebele ezaka te ke bazalaki attitré Salongo anda utiliser bato ebele bato même pe libanda anda obenga bomba ya kosala mosala na kati mais autant que mingi ya Salongo bango mo bazalaki na poussai ba raison bango ba pesaki ma bomengo koma vraiment servante de Dieu na niveau moko ke azozwa susungonga te pona kozonga masano théâtre mama belé ba ote ko kufela ba koma mosali ya Nzambe pe na nzela ya église Bima ba kufela ki apôtre Bolia mokonzi monene chef spirituel à église Bima kufaki beaucoup de respect na moto et puis mama belé aza moko ya ba kambi église Bima na isika azali na Belgique talaka na même période groupe Salongo zo fêté ya azaki na Sepo azaki na Matanga na Paris tozaki na lipati azali pe na ba souci na santé toza en plein hiver et ça facilité moto vraiment ceux qui ont grippé ou se déplacer quel que soit na santé na yo faut battre na santé pour preuve na Kinshasa ma bolingo tang basaki fait ensemble azalaki te santé pesaki bien te donc ba raison na ba o ba image bonheur lu que ça qui passe mi pour baza na moment obso to fêter na poto mais tozaki na ba o baleka na groupe Salongo lokola siatula les vieux kimbanseke tolaki na ba batumusu baki na salon boyebi bango te to ngai vraiment représenter bango te pour des raisons personnelles tozana batumusu pe bakoma na bango lolenge bakoma bazalaki te mais niko baté ke tolaki na réussite pour preuve tolaki na ba célébrité minene lokola ba Juna Janana tolaki na ba vie Elba tolaki na ba Kanye Madoka tolaki na ba Rufu Mbutanga la voie autorisée bato ba yaki ko pesa maboko na mona groupe Salongo voilà que quel que soit ba célébrité ba moment ba lakité mais ba o ba linga groupe Salongo ba yaki et puis ba musu ba ki empêcher habiter sur zo linga kaka to bisango logo la problème mais problème ezalate non problème ezate nazongi moi mokesima oui na 40 ans mozindo ya lisolo na biso te papa molai ba réponse ezali ba question ezali ngai merci donc oza na plateau na ngai donc ngande mona poser ba question donc balandi tout balanda Laurent pas la tigres naza toujours kaka na papa molai na lobaki na kokota lingala ata ona yebi ya bien te wana fona lobango parce que groupe Salongo ezaki groupe o bande ko ça en français pe na balingalo wa makasi wana otonde kolinga pourquoi pas nga Laurent mpona na lo balingala wana merci beaucoup na bande ko tu bo féliciter musala na ngaba o tu bo lo baki Laurent ozo travailler bien donc nga pe na pesi bino ba merci na part na nga naza toujours wana pona bino naza toujours ka wana pona travailler donc babi ici c'est du boulot ici c'est du travail pas de blague donc babi ici c'est la classe et dit nos images Panja Sangwa Congo babi to ili bango style asika donc raté fibo na fibo richana lova ilumbe overdose Hiroshima kande mo mi benga mikolo babi la brine mutandi skill Christelle Mombo maman na Christelle papa molai se kaleka ngai mais ekupe la moté nganza melanga falon bolo mo marambo lukaki papa molai na buzongi mwa na losima baba ni sima nasima na zongi mwa ndambu pona groupe Salongo oui toyoka ke ndelo yomoko uti koloba parce que na ba question za yo ba réponse za yanga ba question na ngam susu na zo zongo à partir à ba réponse na yo merci donc on va déjà na apprendre yo pour yeba donc na zongi mo na kata ba réponse uti ko pesa nga na moni ke uti koloba ke groupe Salongo baza vraiment ebele na poto basé belé na poto na ute koyoka po nga vraiment la landa internet nga pona yamba mtu fona yeba makamni ele kaka na kala na yebi na moni omba mona zongi ba image kala malgré tout na zaki na ideo yamba te na okike papa molai groupe Salongo e ya poto par rapport que ba futa kabino mbongo moko boye na yebi ki o se rappeler na ngomone ozongi o eza la tigresse nulle part ailleurs babi ba futa kabino mbongo moko boye batu muso ba kasana ko neti yom to pesinga ba question
parce que comment on bongo mais babi la tiresse mutunde zo sala na minute il faut surtout on travailler na ba aventure mais siko tozong si makambango a marche professionnalisme ouais recherche babi recherche na ndenge mukete na zong si makamto marche on ko ya mamuto a sala ta santa na reposer ba question à l'écran on après santa parce que ba sala biso déjà internet toi na ba réseaux sociaux donc to et ko échapper jamais na zongi na kati ya makamba kala ya na mona ki malgré tout na ebete ki no yamba yo na moni ke babi ke groupe salongo et ya poto par rapport ke ba misusu neti botika kokodioko bato batika la kuna parce que groupe salongo bozalaka vraiment mitema mabe bande ko bolanda nga bolimbisa nga ba bazaka mitema mabe groupe salongo bafuta ka bango mbongo moko bona éviter soki za mbongo pension yi soki za mbongo nini kaka nde na mona ki na internet na bilili ke groupe salongo bafuta bino mbongo moko boye mbongo wana yango esala ke bino bokabola papa molai mama bela zwa yo zwa bato ka boya poto bozwa mbongo wana yango bato musu ba se retrouver na poto e na kimutema mabe na bino bosala ya groupe salongo parce que bato musu bozala kana bokanda kolingana te bande ko bozolanda nga ezanga te ngape na soki nkala kati internet kala mitema mabe na bino nde bozalaka bozwi ke bato musunde bazana neti kokodio ko botika na kin azo souffrir mais yepa le kana kati groupe salongo botika bato mususu na yebi ba kombote donc na se rappeler te mais soki ndeka to so la bona lobango parce que bozo ka mbongo mo RTNC afuta kabino ya ebele yango bo se retrouver na poto mais par rapport na bino tuna bali parti hein oui yango besoin de quelques personnes besoin bon mais quelques personnes besoin bon wana te yango bo se retrouver na poto awa est-ce que oki expliquer na bato ba Holanda biso par rapport à quoi que balobela ka mbongo wana oyo RTNC futa bino so pas futa bino ya solo ou ya faux par rapport à quoi pe bato batikala na kin besoin mbongo wana te comme ba li parti o mnoko na mindondo mindondo na ba obazaka kuna donc on a évité expliquer non na bato ba Holanda la tigresse na évité ce qui au single sali recherche et que ce qui li kamuri le kin internet des recherches na monaki au monaki est-ce que monaki ce qui document au monaki est vraisemblable ou bien ba créer car rapport moni na monde il y a réseaux sociaux il y a des gens qui créent Marie Misamba Otokufa ba innocent ba niati maloba ba fandiseli bo soloté makambono surtout et salami na sima maman wana eza passé mais paix à son âme eskazali azana nkembo pambate soka sa gita 1 sur 10 pour nzambe nzamba ya mbena mboka na ye na 5 10 sur 10 même 1 kaka so contribuer 1 sur 10 so zo sa gi moko ka pona nkolo afongoli maboko po oloni na bilanga na ye amen alors na ina lo baboye makambo pe ezole kana réseaux sociaux koyo kaka mingi te na osengo kota vraiment na recherche makasi groupe salon on a pari un argent quelconque oyo ba betinda ba na poto na parmi ba premier à part vieux dodo na ba vieux titengensana o ba ya ba poto po ba ya kotanga ba place du tanga na théâtre national il faisait l'Europe à l'époque là en ya ba poto na ye mais na parmi ba premier o ba bimi na groupe salon po na ya ba poto na ki beaucoup plus pour na théâtre classique na sala ja ba aller retour ya poto et puis na zozonga kinshasa avant que groupe salon o bazwa moyen ba bima o ba bimi na groupe salon ba bimi na nzela teke ba bengisi biso na poto mingi ba ye na ba problème na bango na posa ba ya kotala poto na lolenge na bango ma bomengo ya na poto na ndenge na ye aza ba ni na poto mama bele aza moyen na poto ngai pe na yaki na nga poto po na nagi vie na nga et comme ikoto mingi parce que naza na vie de famille kotoyo esengo ayaki poto parce que aza jeune fille ngaki ota na poto ay passer pe na poto asali masolo ali pati ya kilibala alaki mwasi ya maître bobo donc c'est ça neto yaka na poto et puis ba mususu pe ba ye na balolenge na bon dire que tozoki mbongo moko nebi ke ba ko créer mais évidemment groupe salongo avant biso tanga papa Mobutu le fait président Mobutu bata groupe salongo bazwaki toujours ba moyen ba konzi ya mboka ba soutenaka ba groupe wana tango ya musée Laurent Désiré Kabila tango musée aye biso na Kinshasa musée a soutenu Kibiso. Ça il faut le dire. Na ka mo ngomsu na moni bande ko na groupe salon ba leki bazolela na moni ba internet ba biko ba bazwa elo côté. Bon, peut-être que RTNC na ndenge ba salaire na sera na Kinshasa ça mboka ne do tambola e go futa modute na boule so ba futa ndeni futa ka ndenge mboka esengi ba futa bato. Mais tant to kenda ko tala ba kondi na ndenge na biso pe ba matolo ou bien na ndenge na biso ba greco, ba tueke le kaka. Ba tueke ele kaka.
donc bato belé ça nga passe na monde bazo les TV to jouer le côté na éviter le on va pesa ba na neni tant va pesa moi le pata ya moke kaka yeba osale la mais papa mola ina kati yo parole te limbisanga so moni ke na kati yo maloba ya bandeko bazolanda biso baza vraiment na posa éclaircis tozo mbongo te RTNC na pesi biso mbongo te c'est te balobi ke parce que yo moko uti ko bimisa awa ke RTNC te éclaircir bango bien parce que auto bimisa awa ke bande comme susu ya groupe salongo baleka na ba papier balobaki bazui eloko te parce que eloko yango bazwa yango pa nani c'est ça parce que bayokaki ke bafuta bino mbongo moko boye groupe salongo RTNC afuta bino mbongo moko ya ebele balobi ya mukete ya ebele yango sala ke bato tika ngai naza mwana nazalaki mwana ndako parce que naza na poto n'éviter quand est-ce que ba auto futa bato mbongo na ko so mbongo yango ezalinga pe fo botianga na kati ponga na moni mbongo yango te parce que jusqu'à aujourd'hui j'ai fait partie ya équipe ya groupe salongo malgré naza na poto on a toujours na carte na RTNC na toujours na carte na toujours membre ya groupe salongo tant papa ko dit basaka babilo kuna batine la nga caméra awa babi tourner tinda bilo na Kinshasa ozo kanga donc je continue à œuvrer na cadre ya groupe salongo mais ceux qui mbongo moko ba pesa ki batu ba créer en internet botika ko vimbisa batu mitema bandeko nanga faut pas créer des histoires qui n'existent pas ceux qui ba pesa batu mbongo ceux qui mola ya ki na compte mbongo wana moi je ne pense pas pour éviter tout mbongo utaki yapi biso de ba mbo ba poto soki yo yaki na konta mbongo wana te peut-être bateau yo ba yaka na sima non na konta mbongo nani yaki na mbongo mais papa mola yinga na yebite ngana landi na internet ngana bateau ba olanda biso ka tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux c'est pas la vérité ou c'est pas la c'est même pas la vérité oui biso ça même pas écoute le côté webika ndeti ofandi ko créer mon o créer buzz na parce que comme le bisanga ba makamu bo na zo lukana ye ba so iloko ngwe non buzz non exactement parce que ngape na landa ki na yambi muto apa aleka na kata groupe salon est-ce que groupe salon alobaki yango te muto groupe salon alobaki te mais bata groupe salon ba mususu babike bango ba liana bango mbongo ba mususu ba alobi omoni to saka eloko mo bo na période à musée les pères Kabila les pères to saka le mo ba lobi lisola ba lobi oui ba lobi ko Kim Sonda ba lobi ba soda ba rebelle ba koti ba moko ba dokima o vérifier o ba lobi o ba zo boma bato o vérifier ba lobi na lobaki ba lobi to saka biloko ko na okitsa bato Kinshasa mitema po ba mo ba Kinshasa ba raja mitema ngo za na likolo yo ba tsela ba so doza lisolo na ko créer le père na comédie na ko créer le yo poka mo bimi ko na lobi voilà RDC ba ko sabinoté bino boza source groupe ça on va passer ba mbongo té RTNC pe na éviter jusqu'aujourd'hui RTNC na pesi so mbongo té pas na mbongo pesa bango té po azwaka bango atana bane couler pe ba bango ba mbongo bane couler ba sponsor bazali bralima ndo pesa so mbongo Marsako ndo pesa mbongo ba futa so ba mbongo na so to mériter nga ko na ko kama papa nga sali ba 15 ans na RTNC na rappeler que na ba futa nga té salaire mais na nozo ba caché na caché ya ba sponsor na nozo mais salaire na loka nga mokanda langi bimaite na RTNC ko bimaka tang na epoto na epoto mokande bimi bona ba réalité mboka na biso na ko boma ba tout est pour ça est-ce que c'est peut-être que loka nazo mérité bango ba bindeni ba osala pona mérité o sengeli na ngai mais na ko tele matina ba lolo ba makamba lukuta na télévision arrêtez là faut tout le monde la positivité à vie toujours chance sur les qui na groupe salongo et ça libiso tout tombe la groupe salongo le tout diminuer en sous ce que on irait bando qui baza kuna non batamité à ma bé baza kuna te batamité à ma bé baza na groupe salongo de pour preuve ba o bazu chance à revenir ba batikali tout ça sur ka ndenge moko so moni masasi il mène bien sa vie à Kinshasa et Lombe c'est un patron papa Koedi c'est un Richard nani se souvient Doudou malgré Koufi atiki banane na vie à moi malonga pe ezate que baza ba malheureté baza bien nani sou na rotanga évidemment so kokodio kotangi ka kokodio ko c'est un cas peut-être isolé il y a vie sonzo oui eza ba kamoko isolé mais so tali ba o batikali ba bonga na monter son deni mais toujours vivre ko vivre ezarande ni tout tambolaka na ba carrosse so mboka ezo permettre pour le moment peut-être permettre lobby ba ça isaï bango ba bimi ba zotonga peut-être groupe ça peut bana groupe salon ba yesikoyo ba idée changer
et bateau bazo zo donc bateau batikala na Kinshasa baza capable de taper pension na RTNC. Oui, so baza ba fonctionnaire, so bazo mériter salaire donc ba contribuer retraite na bango ezali. A taper so baza ba fonctionnaire ou bien ba salaire ba na bulletin de paye. Donc retraite na bango ça veut dire ba cotiser, il faut payer ba fouta bon. So ina RTNC par rapport on dit bon ça na groupe Salongo, bateau ba sala wana baza pe capable ba salarié so qui groupe Salongo RTNC reconnaître aux peut-être intervenant on a Libanda hein aux autres par rapport à la prestation mais ministère de la culture a reconnaître yo en qualité d'artiste à repesa yo mbanona ekoki pour au salaki pour na Congo. Cela veut dire quoi? Na fond de promotion culturelle ba droit moureza pour na ba artiste ba droit voisin au tango contre au jouer na ba pièce ba droit d'auteur ba droit voisin ba droit et reproduction mécanique ce au komagi texte. Cela veut dire ba société s'occuper na yo et c'est le rôle la fond de promotion culturelle le rôle la Sokoda donc artiste a beaucoup fa pauvreté artiste a beaucoup fa pauvreté kandi papa moulaya utikoloba artiste a beaucoup fa pauvreté donc ngana nanga ka musale na bino nazawana pona bino mo bomoni ba question na uti kotuna babila tiresse ici c'est du boulot ici c'est du travail nulle part ailleurs moi ça m'a colomi coussé Laura me parle à la tigresse ouais papa mo la c'est kanaï mais toujours tokos tango o m'a colomi coussé ngana mo na ma colomi là donc tu vois un peu ça ça me fait rigoler là non c'est ça donc pour comprendre ton plateau ça quand bien sa plateau na biso papa mo la Papa Moulaï na poto azo sala nini balandi tout o balandaka Laura mpala la tigresse o balingaka edino image panja sanga Congo balingaka site oyo bazo mitu na ba question Papa Moulaï na poto azo sala nini ou bien carrière na ye esu salongo na poto ay avanda na ye parce que tu es grand réalisateur Moulaï. Donc, il y a un grand réalisateur dans le peut-être une image au bon moment à la tigresse et si mamie na Moulaï. Donc, rien à dire. Kandi balubaka. Bana ah ouais. Biso bana punatia ah. Rien à dire. Ouais. Babi papa Moulaï. Na poto azo sala nini depuis oya poto ba ebité soko sala nini ba mona ko peli souté olekaka na ba théâtre mais ba outé ko mona mo théâtre mo boye o sala ki ezala ki peka na cadre njonzing je sais pas ngana obenga ngo bongo parce que na ebité so ezala kombo nini so na ko benga pona boye ke elo ba makina employé terme na ngama be donc na mona ki théâtre mo o sala ki na ba meta pinga donc je te salue en passant donc na mona ki théâtre na osaka parouana te moni sous théâtre muso sala raté depuis poto est-ce que ko ebisana ba ndeko tu balandaka yo ba ndeko tu bazana Congo ba o bazana poto isa bango na poto awa ozo sala nini. Merci la tigresse na poto nazo continuer métier nanga. Sur le plan professionnel, côté à bateau basala mosala il y a théâtre na jouaka na théâtre national et arène et théâtre national le rôle est biso RDC ça compagnie de théâtre national na o ba continent internet au petit comme on a mboka suka mabamba au mona et bimsa nyoso au mona nga pe na ba plateau ya mindele na o ya biso ya ba RDC na za na compagnie na nga pe comme on a motema l'association culturelle motema avec un groupe de danse, un groupe théâtral et puis un groupe il y a cinéma donc on a 3 volets nazo continuer musa nanga pour na danse nazo tourner na Zumbel na Ostali Mabina Bukoko na tourner na Zumbel na théâtre toujours na pièce ya sika o to ko sala nani esclave na poto o ya côté théâtre na côté ya cinéma na zana tandula eza série nanga et le karana Kinshasa et na le kana bato ya Kinshasa balanda kapona poto le roi ba producteur ba zoyi mo koko somingi na makambo politique et ça lagi ke to zela muke mais siko déjà Global Express avec Patrick Malovengi ba sombi masolo to zongi si blog na sona wenze ko monanga mais na nemi mosala te na sala rappel émission télévisée pour preuve le équipe na ngam de tourner na yo oti ba envers musique mais biso to biya ka matériel ali on continue à bosser na d'autres travail pe na papa Kodi na série les caméléons na d'autres travail pe na groupe Salongo on est toujours là sauf que lo so bosali ezora moi temps il y a malamu ezo temps moi na so ba pesier na papa azora 9 mois na libuma maman ti ya kubima moki ça veut dire ti ya ko la paix donc ça prend du temps
koka manote so bon na bunga mo muke mais bientôt makambo tout ils ont à la normale. Donc la Tigresse, nous sommes là. Et toujours bosser makasi. Nous avons encadré les jeunes et associations, bon conseil veut dire ba comédien union sur Europe. Kola na bayana nga ki manteke bayana nga mangobo, ba maître paille, ba ono suivi ba Josco, ba Fioti na Suède, Josco na Luxembourg, ba bisika nyo so bazali nga inde ko na bango mutu ba pesinga kilo wana ya ko catalyser, ya ko centraliser, ya ko sangisa ba énergie le roi ba jeune le roi ba de Londres, ba la Duchesse, ba Blikondi, ba Apolikoi, ba Rota Bruxelles, ba Roya Awa, ba Janify, ba ndekona tout, hein, ma solezo le kana maboko nanga. C'est pour dire que c'est un grand travail. Et je pense que vraiment si tout va bien, nazo sa musa nanga, sauf que ils a beaucoup plus na sous-marin, bientôt gobi malikolo et puis misa na ngwe mona. Ok, merci beaucoup na bandeko to balanda ki Laurent Mpala la Tigresse, to comme vraiment presque na ko chiter na émission na biso. Donc to quoi? Ouais, to comme déjà ko chiter na suka ya émission. Bandeka babi moi ça m'a pour mikuse. Donc bayi bondo landanga partout ouais. Oza groupe ya papa Moulari. Ba landanga partout ouais. Babi la Tigresse on sent toujours ça na ba to ba CP là. Toujours na ki calme et tout. La Tigresse c'est pardon parce que quand ba Holanda o ya roi baba qui sont musiciens mo boye. Aleka na TV ba tout dire mende ni mikolo yo ba moni oza en forme boye. Et attends combat battu ba musicien bien non mais nas enfants parce que j'ai fui tous les jours. Donc les gars la phrase ils ont tout à ma j'ai fui tous les jours donc nenga ça ba footing donc non j'ai fui tous les jours. J'ai fui tous les jours n'importe quoi. Donc que bala ba ko 5 ça et bien sûr pas dans Barcelone là c'est que c'était même cette émission. Bah oui, tu sais quand on a bien sa plateau. Donc merci de retour balanda j'ai fui tous les jours. Merci de retour balanda Laurent Mpala la Tigresse. Moi ça m'a kola mi coussé babelonga bana 2 mois, m'a kola bana 3 mois. Et quand on est venu mo bomoni, Laurent Mpala la Tigresse a do chité déjà na suka émission na ye, na comme na suka émission na na chité. Donc na moi 2 ou 3 questions à poser papa Moulai pour na suka na yeba comment a évolué na poto, comment à part Global Express y a PM. Donc comment vous ça avant Global Express aya ou bien artiste comédien ou boutana na groupe Salongo bango pe bazai susu na comment je peux dire na activité na kati ya ba groupe na poto ou bien ba sala lisuté ou bien ba vanda na bango be yo moko ozo évoluer na ba groupe oyo bazana poto bandeko o bazali awa donc na ko citer la kombo la banyo sauter faut ba l'équipe vraiment ébélé donc eza moi eza question nanga o nazala ngoya suka ou bien na cause après sur la dernière question na yeba comment bozo évoluer na ba o bazali awa net ba chef ba comprendre le roi Janify azana ilo renezo ba mikolo ngam nazo monter yango ali salam ta tourna ki yango tozana maneko na biso Bruxelles peut ba travailler à Makasi le roi la Duchesse fait trop de sorties et il joue beaucoup plus en one man show des fois comme Siatoula. Donc le boulot est okende bien sauf que peut-être que toujours zongisa ba misala ya basal très prochainement en accord avec bandeko na biso oyo bazako pesa biso ba directive parce que yobi que poto depuis politique et BBC poto donc toujours banga mingi par rapport ya mosala na biso mosala ekufaki mais na moni motema malamu ya batu oyo ba pesa ka biso ba orientation comme quand même une ouverture pour nous relancer to relancer l'activité tout même bata droit de l'homme ba côté ngo bazo senga kimi côté na kati ya communauté biso na ba politicien na ba militant to solo la po to tombo la Congo kende liboso ba militant peut pas passer sur un message ba politicien peut pas passer sur un message pour to viser positivité pour na Congo donc peut-être ba lobby au monde ba message sur les canaux internet to ça ba congolais ma bête Congo faut kende liboso et ça sur moko humanité pe bazo ya toujours pas na biso to la kisakanzela to kamba peuple pour to lâcher peuple to ti peuple kana ko ima Mpala et ça facilité pour besoin que ça va tout ce bolongo la ibango donc mais nous sommes là pour ramener peuple surtout aux communautés libanda tout ça va bloquer peut-être besoin l'andaté donc on bosse
biso na côté na biso ba artiste to travail ba musicien pe ba zo travailler toujours kutana pour na pesa ba idée comment to longola eloko mabeza na communauté pour nini message nso apporter so ebimi kitoko Kinshasa pe ba yamba biso na ndenga kimia pour efongola nzela na bato nyonso bolingo zonga na bato bakoma kotambola na bomoko batambola na idée moko oyo robongisa peuple congolais po peuple congolais za na posa ko kapwana anate eza ko apporter eloko monter na communauté biso pe na kota tête na ba musicien na ba militant na ba politicien faut luka eloko ni na malonga otoko ramener po to obi ke koza congolais na milieu mo ekomika na linga ba congolais te pona ni basalioni solo là yango moni biso tozana pona ko aider ba théâtre na biso va changer moi ba comportement le lenge pe ni totambola po biso pe to makaba ta mabete. Ah ouais. Oh merci papa nanga ngena tu no lisusu na yebite ndo beti solo ya peuple congolais okendaka Congo. Oui na yebite so na eza par question na par rapport peut-être aux combattants parce que ça quelques personnes open ya mbaba biki bango mo bacha makona Congo ezate. Totika ko bomba mana maloba. Totika ko bomba mana maloba. Combattant ou pas, les problèmes à Congo, ils ont intéressé Bissonioso. Moi je pense, pas trop na ba partisan, il y a ba Rosala, ba partisan ya Rosala makamba batu moko ya ba makambo moté. Tout ce qui bato no so ba Rosala malamu pona Congo, ils ont litomba pona Congo. Quel que soit modèle bazo salela. Mais ce qu'ils ont pona ko apporter malamu pona Congo, il faut to betela bango maboko. Donc ceux qui ont est-ce que vous allez au Saraba brique pour ton Congo to betelo maboko. Ceux qui ont moyembi nzembo Saraba nzembo qui to pour éduquer bana ya Congo to betelo maboko. Ceux qui peut aux militants, aux militer malamu pour na Congo faut to betelo maboko. Ceux qui posent politicien, aux politique ya malamu pour na Congo faut to betelo maboko. Biso so bana Congo. Faut tout à la o nini e bongi pour na Congo ya moto ko sala. Yango nga ko kende Kinshasa na kenda Kinshasa. Je n'ai pas de barrière même na bande ko na biso to solo laka. On a besoin na ba idée na bango ya kitoko balobaka po to pesa ngo na nzela ya ba maté ya ba théâtre pour changer Congo. Pour Congo mda bon sanga za mutu moko te. OK. Merci beaucoup papa Molayi. Dernière question nanga ezali dernière question nanga ezali na remarqué que bato mingi balika na ba na benga ba groupe théâtral bien ba eza ba groupe non? Le groupe théâtral tout eza na Congo. On a remarqué mingi ba poto baza ba réalisateur ba nandenga mabeti nazo chrétienté nazo loba boli misanga bande konanga parce que comme akake ce journaliste alobi bo afinga ki chrétiaki bonga na journaliste était na chroniqueuse na animatrice donc na presque bato belé na okakake na sala réalisation ba réalisateur tout presque bato belé onga nazo yamba nandenga mabete. Mais na yoki peut on a pas notre réalisateur mais ozaki na Congo ozaki comédien ozaki travailleur sans répondre te nazolo banane o répondre na yo ba réponse c'est ba question nga wala za dernière question nga pour to komina suka ya émission na biso par rapport ya ba réalisation parce que na moni tous les comédiens ya poto akomane réalisateur yango na lingi na yeba. C'est vrai que banda qui réalisation na bino na Congo ou boyo ko banda ko na poto bino tout beaucoup comme réalisateur ou on a réalisé na za poso réaliser le koboy parce que ba mususu na mona ki ba preuve oui ba za ba réalisateur mais yo preuve na monité mais pas na pe na ki oza réalisateur ya munene ngamo ko déjà na mona parce que qui peut simbi le ram pala la tigas na minute beauté image dans ba bien groupe ya papa Molayi ba on doit nga edino image pendant ça na Congo. Donc, on va expliquer. Dans une chance, mingi ya olekana Institut National des Arts. Et ça a mon en Afrique centrale. Peut-être où habiter. Na yebi ina. Bon, où yebi. Et ça a mon. On appelle les gars pour nous malgré na. Na kati ekolo wana na respectaka bato batangi singa le fait alaki assistant ya Chitengesana. Na za réalisateur ya cinéma. Je te l'ai dit. Tant na sisi classe va pesinga diplôme nanga réalisation scénique. Na kati wana réalisation scénique qui nous a metteur en scène, na réalisateur TV, na réalisateur cinéma, donc la qualité on est surtout na zui yango la classe. Et na kenda ki salon pour na kendo sala pe yango. Na salon ko tango ye, ba banona no, un réalisateur doit être un interprète. Donc cela veut dire un comédien. Tu dois d'abord jouer. Tant que vous avez réalisé, il faut pas jouer. Même si vous jouez, vous entraîner en football, la cause est grand job côté, mais à ebi le kolo ya balé. Na zongi siko alors, na sali ba classe wana. Na Kinshasa, à part groupe salon, on a les réalisateurs, on a les metteurs en scène, il y a groupe Mouné, il y a pourquoi je suis phaseur, il y a M majuscule avec pièce pourquoi je suis phaseur, et c'est la pièce qui a cartonné,
et salle nini yebinga te na Kinshasa wana salle d'Izo théâtre national Mongita non moto na mota bongisa sillage na njili na kizinga na esika nini on va yebi Jean Gondola ibana RDC boyi ba kombo Gondola ndeyo alors parce que na bio tozalaka na deuxième primaire ba deuxième primaire nga na zaka na deuxième primaire sangi bino boyi boke na théâtre ba sangi biso to na salle moko boyi na Kinzinga wana na Kinzinga parce que école Kinzinga eza na njili quartier 1 wana donc ba mema biso pe na Simka toke kota ba jukote natanga ba drama on a ba deuxième primaire bah c'est on a ba deuxième primaire si je me trompe pas oui deuxième primaire troisième primaire bah mema biso toke kota la film ya pourquoi je suis Fazer merci donc réalisateur nango ezanga gondol soki gondola wana beti na yebi on va serana na on a ba 7 ans 8 ans donc na yebi yango merci ça maloba na pona bunga telimbisa c'est que ça na maloko tate donc Nathalie d'abord yanga ko désert au déficit de bateau ba kay ko la réalisation na ba TV ba chance hein parce que ko ko menga na yeko le on a classe et puis na ina poto awa poto mboka danze na côté na ba studio makasi ba bénédiction yango et puis depuis na ya a nazo continuer pour preuve sur un logiciel nyonso ya montage et bunga ngate et puis na mikolozo ya bedo ka moitié na postulat na ina na kendo pesa ko nanga ya cinéma so ba répondre ngai c'est pour te dire que ma soleil ali kala de te bar tellement likolo et puis na niveau supérieur ça à niveau humanité hein donc o ngati libaya aya na opena ba diplôme boli misato boli bangote a teli bene na ogumba ngoti pour na pince ngai na pince merci na bande ko tu balanda ka Laurent pa la tigresse vraiment to chité na émission na biso to komi na suka donc mbote na ngana ba etu o balinga babi na sima bilili o pesa mbote na o papa donc eza yo kasi mbote banda poyom do aussi ça malobeza merci beaucoup na ba yo tu bali ni tuneza yo malobeza nga tade bazo katanga papa mola yi pesa mbote na bato tu balingaka yo moi ba dédicace na groupe na yo na bato tu tikala Congo donc na bato tu balingaka madame bana bango tu merci mingi bandeko balandinga yi na émission ya la tigresse tout ça on chocho pambate ça important moi sur azo matamakasi pe ça tombwani na kota ba réseaux sociaux aza la number 1 donc boko potana boko kaete merci la tigresse ngo pesi occasion na solana yo bozwela on est bozwela mo parce que l'internet ezande bo il faut vivre et puis merci mingi na ba obalandi biso merci mingi na oya sali masolo depuis Londres Totine Asumani la star yo vraiment mbote belé pour babi mikolo yo ozo contrôler ba masolo na Londres pour na ba artiste no so bana na yemo molai merci mingi na vie kimbantseke na Londres pamba tozo sunga baleki na cadre bomoko merci mingi na ba oyo balingaka Jean molai na niveau ya Paris alors ya yo musique agence monene ya Patrick Malwavengi o ba ben combo Global Express PM bien souligné na Château Rouge jusqu'à bayambi biso na studio improvisé et puis merci mingi na Chorambe na John Moera Bibiane Agnès kombo maman nanga bo biso na tangi banani naza mingi a koloba mais ba on a tangi te na ngi bino trop pop no boza katimini donc moi ba bimsa bino te poste note boroziki sa masolo to bateli bino po moto na bino yango ça la naza merci. Merci beaucoup na ozo clôturer vraiment émission nanga dédicace ebele merci na baeto balingaka Laurent Mupala la tigresse babi Afrique on ne tombera jamais merveille mila star bonheur yelenga donc Aristote babi Gad Muzitu ya bino na bossa na kate wa bi groupe Afriquero wana nyoso wana na tangi na bossa ni te na ba o balingaka Laurent Mupala la tigresse wa bi Laurent Mupala la tigresse au monde penza ke kandolo bi ici c'est la qualité donc on travaille na qualité parce que na bino on travaille na ba professionnel touro parce que on a yeba kité na yeba babi atana zana ngandenge nini mais babi Laurent Mupala la tigresse azo kota azo le kaleka pokaka a travaillé tokos ngana la tigresse mwana nzambe ratakate ki bon nzambende ezo sala kat na ngai mbote na ngala mama Faustine mbongo mama abota Lorette Mupala la tigresse babi aye eratakate babi solola ba solola yo mbote na ngana Richana Lova overdose Hiroshima ya yepe yango wana mbote na ngana la Bruni Motanski Christelle Mombo mama na Christelle ya yo ekozanga te chérie ungu mama na Simeyo Caroline Luzolo mama na Presse
Cecilia donc ya bino yango wana donc na bosanité bébé Presley moi na ya Caroline na bosanité bébé Paris mon bébé chéri que j'aime beaucoup, trop de bisous, trop de love. Pourquoi pas yo maman Mayele le quoi anga boy Paris bébé Mayele yo ka di yo babi la tira sana muchopo ya bino yango wana donc na bosanité Nathalie na gauche nanga Nathalie na droite nanga nazomona Patricia grande sœur propre ya Christelle Mombo ya Patricia yo yango wana Ginette Mombo babi maman na merveille na Noah Ginette Mombo bana bakondi batikala toujours bakondi okufa bakondi babi Global PM Express babi Global PM Express ya yango ya bino yango wana babi agence oyo vraiment esangisi ba artiste comédien tout na ba artiste musicien donc babi ezongisi ma solo na terrain ezongisi nyonso na kati ya terrain ba vente de CD vente de tout babi producteur ya solo Global PM Express babi na kati ya Château Rouge Global PM Express numéro 25 rue de Léon 75018 Paris wa ya bino yango wana babi envoi de vos véhicules conteneurs colis donc courrier tout na Global PM Express babi agence moro ya bien agence moko ya kitoko agence moro bozala ka jamais dessus ya Patrick babi PM on est là qui Patrick donc abréviation PM donc Global Express ya bino yango na babi le rôle la tigresse a travaillé toujours quand na musala na ye anaza wana ka toujours pour na bino so naza na temps retravailler quand na lobaki ndé na solo na ba partenaire na ngana solo na ba tebele na ici bon aussi a du temps je vais travailler s'il y a pas de temps je vais pas travailler parce que na makamususu na déjà na travaillaka déjà merci beaucoup na ba oba olinganga na ba oba conseiller nga ba oba komilanga na Facebook merci Lilianda électrique en direct de Maroc na bosanité Carno Mayele autrement dit Tino Gérano Mayele donc babi ayo yango wana na bosanité Kouidje Mayaya donc babi Gelor Kouidje ya bino pe yango na mon oncle Bob Mbongo na États-Unis Joël Keti na bosanité Yorki Badjogo ya yokutu déjà na lobaki merci la bandeko ba uti kolandanga merci beaucoup na ba ope balinganga te merci na ba o ngala lela la ngabino na lela mututu merci na ba bato tout bana tout ya Anvers ya bino na ko bosana te ba fan tout ya Belgique pe na bosani bino te merci beaucoup nazaka mwana bino na kotika la mwana bino à la prochaine émission bye.